Mbote balandi ya PSB Télévision bisika nyonso oyo bozwi bakumalamu ya kolanda biso tokutani na bino lisusu na cadre toujours ya basango ya ville ya Kinshasa awa na République démocratique du Congo toujours ndenge bomesana kolanda biso na France na Paris partout topesi bino mbote awa tozali na commune ya Mongafula botala likambo nini eleki awa câble ya courant ya SNEL esali court-circuit botala bino moko moto ezali kopela ezali kokota tina lupango ba voisin ndeko bomoni amati likolo ya mur po aluka ndenge nini akoboma moto oyo en tout cas ezali incident epesi pasi botala ndeko yewana azali komata azali koluka ba moyen nyonso ndenge nini akoki kosala pour que baboma moto ponde bozali komona ezali kobeta bakano wana moto ezali kokweya na batol ya lupango oyo bozali komona eza pembeni awa donc risque ezali makasi soki moto ezwi na mabaya ezwi na ba chevron wana risque ezali que ndaku ope ezika alors que ezali na batu baza na kati ba mama mikolo ba koko na bana ya mikie bazali na moment oyo na kati ya ndaku mebotala ndenge nini moto ezali kopela ndeko wana mati azwi bassin ya bazelo azali kobwaka po aluka mwanini ya koboma moto mais simbite moto eleki tellement makasi ndenge bozali komona bino moko na bilili en tout cas makambo epesi pasi na mitema SNEL azali ko négliger entretien ya ba câble na ye botala bino moko ndenge esali court-circuit awa soki kaka ndaku oyo epeli ekopesa pasi na mitema po ba vie ezali en danger na moment o ndenge bozali komona alors likambo mususu epesi pasi ezali que ti moto oyo ebandi ti ndenge ezali ko continuer ko mataka makasi bo ba service anti-incendie ezate service mokote ya l'état ni pona ko prévenir ni pona ko ya au secours na ba moment ya ba incendie boye en tout cas epesi pasi na mitema komona ba kaya boye ezali fréquent awa na ville province ya Kinshasa pambate tozalaka na ba camion ya anti-incendie te na ba commune na biso donc soki ndako eziki to incendie salami quelque part quelle que soit commune to quartier il faut mituka euta na commune ya Gombe kuna sika caserne ya ba pompier ezalaka et yati esika incendie salamaka bo imaginer bino moko na bambouteillage na ba réalité nyonso oboyebi awa na Kinshasa mutuka ifo longwa Gombe ekende tina Kingasani tina Malweka tibisika nyonso oyo incendie salami mais mingi pe bayaka na bonka ko constater ba dégâts po généralement mituka ngo ezalaka nango pe na ba maïté alors botala bino monde bandeko bazali ko souffrir bazali ko potana bango na ba faible moyen na bango pona koluka moya ko boma moto mais epesi pasi awa penza soki bandeko oyo basali effort oyo te tokozala na bibembe awa tokozala na ba perte en vie humaine bozomona bandeko bangwana bazali komeka muke azwi zelo na pau bazali ko bwaka tie matan likolo poto wana en tout cas ezali pasi bandeko bazo souffrir ne comme susu kutu ye wana likolo ya mur avec tous les dangers possibles s'il vous plaît po awa soki kaka câble ekatani elingiye tekozala pasi ndeko azali penza na risque ya liwa est-ce que moto ngwe kokufa to kokufa te total biso nyonso ensemble pe boyoka ndenge bandeko bazali kobelela secours mais mutu akosunga bango azali tetane bazaka 3 personnes ya pamba il faut baluka ba moyen nyonso baboma moto oyo po nde bozomona oyo tanga wana likola poto ezali maite ezali milikite kasi ezali nde moto ezali kotanga lokola mai bandeko babeleli tala ndeko wana kwei
nyonso oyo kaka mpona koluka ndenge nini ya koboma moto oyo pe ko sauver ba vie ya bato oyo bazali na kati ya lupangu bilomo bozomona pembeni ya ndako ya pembe ndako mususu ezali wana donc risque eza ke soki ndako ya pembe ezwi moto ekoma pe na ndako wana mususu alors ekozala pasi mingi boyoka ndenge bandeko bazobelela mpona koluka lisungi mpona koluka secours. Non insistance. Oh Sakana. 50 mètres va pas mon nyoso. L'état zone. Ramazani bandeko bazali ko continuer ko sala ba effort pona ko boma moto pamba te bazali ko banga risque o ezali awa soki moto oyo ekoti na ndako soki moto oyo ezikisi lupangu oyo ekozala pasi po bandeko bazali na kati na moment onde tozali kotala boye na moment onde tozali koloba na bino tozali 23h32 minutes heure ya Kinshasa botala bino moko butu bandeko bangwana bazali kosala effort câble mususu kutu esi katani nango yango na bozomona ndenge diembeli bongo nyonso oyo esali mibongo kaka po singa ya régie des eaux esa plutôt singa ya SNEL esali court-circuit donc négligence na manque d'entretien et l'équipe mingi donc botala bino moko na heure oyo ata service mon côté ata secours mon côté pona kosunga bandeko ba boma moto obotala siko ba moto mususu kone kufi mais oyo ya makasi yango ezali toujours ko continuer donc ndenge ezali ko tanga boye ezali nde moto s'il vous plaît bomoni bandeko bazo bamba bazelo kuna bazo bwaka mais ezokoma kaka te po singa eleki mulai poto eleki mulai singa eleki likolo mingi mais nyonso wana ekokaki kozala nango plus facile soki kaka ba service anti-incendie ezalaki mais lokola ezali te tala ndenge bandeko bazali konyokwama tala ndenge bavia bato ezali en danger. Est-ce que moto oyo ekozikisa ndako to ekozikisa te totala biso nyonso ensemble to découvrir yango ensemble toyeba ndenge nini makambo ezali kolekela awa na ville province ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo nyonso oyo epesaka pasi kotala mboka munene lokola Congo ville munene lokola Kinshasa métropole oyo ezali na ba habitants ebele komona ville oyo ekenda sango mais ezangi mituka ya anti-incendie nini ezangaka pour que ba mituka oyo ba anti-incendie ekoma na ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa tozali na 24 communes awa na ville ya Kinshasa. Pourquoi pas kosomba mituka wana 24 kota yango na ba maison communale pour que ezala na facilité ya ko kita bisika oyo ba incendie to makama ya ndenge na ndenge ezosalama po ezala na rapidité et surtout pour que makambo nyonso esalama malamu mais ya kokamo ezali que na mbongo nyonso oyo Congo ezalaka nango na ba richesse nyonso oyo tutangaka na classe mais tala mituka ya anti-incendie ezate botala moto yango wana ebandi suko ya makasi o bozomona ezali 1000 étoiles te ezali bakano te kasi ezali nde moto ezali réel ezali mise en scène te ezali makambo ezali kosalama bino moko bozali ko constater yango pe bozali komona yango nyonso wana ezali kopesa pasi botala bandeko ndenge bazali konyokwa mapona koboma moto ndenge bandeko bazali kobundana nyonso wana ezali kopesa pasi pamba te soki
mituka ya anti-incendie ezalaki nango disponible maison communale ya Mongafula ezali musika mingi tene esika o facilement mutuka elingai koya pe moto o elingai kokufa kasi lokola mituka ezali te botande bandeko bazali kobundana bango moko bavina bango ezali en danger po ba câble ezokatana katana donc soki câble ekatani ekweleli ndeko moko ekozala mabe ekozala matata ekozala problème parce que na moment où tozoloba courant ezali ba singa o ezali na courant donc snel tisiko ne moto epeli boye na ndenge incendie o esalami snel akati ata courant te donc jusque là à ta disposition moko ezwami te pona koluka ko faciliter to koboma moto o na ndenge esengeli nyonso wana ezali kopesa pasi mingi na mitema yango wana bino moko bozali komona ndenge bandeko bazali kobundana bazali kopotana pona koluka koboma moto alors biso pe tozali toujours wana pona ko constater pe pona kolakisa bino ba réalité makambo ndenge elekanaka na Kinshasa voilà bandeko bangwana bazali kobundana nde bozali komona bazolokota bazelo bazolokota poto po babamba na singa wana oyo ezopela moto pour que moto wana ekufa alors nyonso oyo ezali kopesa pasi na mitema tala ndenge bavie ya bato ezali en danger tala ndenge bavie ya bato ezali exposé nyonso wana likolo ya négligence pamba te soki mituka ya anti-incendie ezalaki soki ba dispositif etiamaki elingai kosunga ke moto o ekufa plus rapidement nyonso o ezali pe perte pona snel pamba te ba câble o ndenge ezala kokatana boye ekosenga ke ba changer yango to babakisa to babongisa yango donc nyonso wana ekozala susu ba dépense alors que bakokaki ko éviter yango soki ba disposition nyonso ezwamaki soki mituka ya anti-incendie ezalaki donc awa na Kinshasa tozali na ba problème ebele imaginez siko na arrière pays ekozala ndenge nini bo imaginez bino moko na ba province eza reculé na ba ville ezali reculé et surtout na ba village donc kuna kutu kolobate voilà ba image ya mwana ezali ko continuer vous allez komona heureusement nzamba zo sunga bozo mona moto bandi ko diminuer botala ndako munene pembeni awa ndako kitoko mais nyonso wana ezali kaka exposé voilà moto ya mwana ezongi lisusu bandeko bazali toujours komeka pour que ba trouver solution pour moto o ekufa pour ba vie ya bato ezali en danger botala avenue kitoko avenue propre makambo nyonso ezali kitoko mais problème ezali kaka singa o ndenge eziki boye singa o ndenge ezopela boye baki bandeko ya kote oyo bakozanga courant botala bino mo ndenge singa ekiti donc awa ekomi soki olingi oleka fo mitala bien pokeba okoki koleka boye singa ya snel elingi na kingo ekomi makambo mosusu alors biso tozali toujours wana ko continuer kolakisa bino ndenge makambo ezali koleka awa ndeko wana amati lisusu likolo ya mur po aluka moyen nini ya koboma moto o bolanda Chamai out. Maite mabele. Peut-être bokomi tuna pona nini bandeko bazali ko buma moto oyo na mabele et non na mai. C'est justement parce que basinga oyo ezali na courant alors mai ezalaka conducteur ya électricité donc soki babomi yango na mai risque ya électrocution ezali makasi risque ezali ke bandeko bakoka kosimba mai akangama parce que mai ezalaka conducteur ya courant donc yangwana bazali kobuma yango na zelo et non na mai alors soki
ba service ya anti-incendie ezalaki bango nde baza spécialisé bango nde bayebi ba dispositif nyonso nde balingai basala pour que ata babomi na mai esala ba dégâts te na bandeko oyo tala ndeko likolo ya mur abomi asali ba mouvement alembi botala ye wana avant de normalement moke azali kopema nyonso wana parce que l'état congolais azali démissionnaire, l'état congolais a démissionné naé surtout na domaine oyo etali prévention ya ba catastrophe surtout na oyo etali pe gestion ya ba catastrophe nyonso wana epesaka pasi bakabu ezalaka mingi awa na ville ya Kinshasa bandeko belé ba perda ba bien bandeko belé ba bungisa bandako bandeko belé ba perda même ba vie na bango na ba moment ya incendie boye pambate secours soit yaka na retard to yape kutute nde bandeko belé bakufa kala mingi te awa peut-être bolanda kiango na bilili na biso incendie mususu uta ko salama na quartier météo na commune ya Ngaliema esika wapi bandeko oyo basalaka ba meuble ba artisan ya ba meuble ba perda biloko ebele ba perda ba bien nyonso atelier ebele ezika na mbala moko likolo makambo oyo sans oublier ba incendie mususu esalama na Paka Juma na ba image to lakisaki bino récemment auto kende ko visiter Paka Juma bomonaki ndenge quartier ezali et puis incendie utayi ko sala mape wana banda ko ebele ekenda heureusement mutakufaki te mais ba perte ya ba bien ezalaki signalé donc bakaya boye ekomaka mingi awa na ville province ya Kinshasa ba incendie esalamaka mingi mais malgré nyonso wana l'état azwaka kaka ba disposition te pona ko prévenir bakaya boye pe ko gérer yango na ndenge oyo esengeli pour makambo bandeko bazosala ya koboma moto na zelo ya kobwaka boye ezali lokola toza na moyen âge lokola toza na période préhistorique or que tozali na 21e siècle tozali na siècle ya technologie tozali na siècle ya ingénierie alors que na bamboka mususu bazali ko évoluer bazali ko prévenir ba catastrophe bazali ko réfléchir ko taba moyen songer pour na ko gérer ba catastrophe rapidement pe ko prévenir yango mais biso awa na Kinshasa tozali na niveau ya kobomaka moto boye lokola na tango kala tozali na niveau ya kobomaka moto boye na bazelo boye donc ezopesa pasi alors toza toujours wana ko continuer kotala est-ce que ndako ekozika te est-ce que bato bazana kati ba évacuer bango est-ce que nini koleka awa botikala toujours branché botala ndenge nyonso ezali koleka boyoka ndenge bandeko bazali kobelela po baluka lisungi po baluka secours nani akoya kosalisa bango po baboma moto heureusement moto yango wana bandi kokufa bandeko basali effort makasi basali vraiment effort ndenge esengelaki mibali basala nyonso wana mpona koluka kaka ko sauver ba vie koluka kaka ko prévenir que mabe ezala te en tout cas epesi pasi mingi imaginez sikoyo na moment boye soki ezalaki que bandeko bazate to esalami na ba heure bato bazate na circulation autour ya ba 1 heure ou 2 heures nyonso oyo esalamaki ilingaki ezala ndenge nini po mutu ya koboma ngo alingaki amonana te mutu ya koboma moto alingaki azala te bandeko balingi bazala exposé na danger on ne sait jamais peut-être ba mort ilingaki kozala et heureusement que bandeko bazali et heureusement que heure oyo bato nanu balali mingi te yango wana bomoni bazali kosala effort neti ndeko oyo en tout cas chapeau coup de chapeau pona ye botala ndenga osala a tokizelo na pao ye wana azali kobwaka yango pour que ekende kotutana na moto wana eboma yango malheureusement pe
et comité mais et découragé était de continuer kaka bazali koluka bazelo ndenge nini bakoboma moto. Alors nyonso oyo epesi pasi na mitema po politique ya prévention ba catastrophe na mboka na biso ezalaka te, politique ya gestion ya ba catastrophe ezalaka te. Donc biso to subisaka kaka nyonso ndenge ekoma bongo. L'état congolais en tout cas na makambo etali gestion ya ba incendie, en tout cas l'état congolais azali na 0 sur 10 parce que jusque là nanu tomona te que service anti-incendie et qui sur terrain au bon moment pour que bouma moto pour que gérer kaya boye neti boye singa ezali kozika bandeko bazala koto. Déjà il faut toyeba que pendant mikolo so ikoya bakozala susu na courant te po câble mingi et katani ou soit bakozala na courant mais kozala sous régulier te po câble mingi ya bango et katani na incendie ondenge et salami boye bomoni image tout à l'heure ndenge câble mususu diembeli na se câble mususu kwei nyonso wana ezali risque makasi. Imaginez otambola rabwe oniati parti moko denide ya câble ekozala matata mingi ekozala pasi mingi moto ya mwana ezali toujours ko continuer botala moto ndenge ezotanga lokola mai ezotanga lokola mafuta nyonso wana ezali kopesa pasi po soki ekweleli yo en tout cas ekozala pasi mingi. Voilà image ezali toujours ko continuer ne vous avez komona. Donc tout ça déjà plus de 20 minutes depuis que biso toza awa ata secours mon côté ata assistance mon côté na part ya gestionnaire na part ya bakonzi oyo bagéraka commune ya Mongafula, alors que bureau du quartier ezali pembeni awa bureau ya Souciat ezali pembeni awa Souciat ezali commissariat à la police na Kinshasa to benga ngo Souciat. Donc nyonso wana ezali pembeni, donc service ya l'état ezali et puis ezali opérationnel ba service mususu ezali ko fonctionner tina heure oyo neti service à police ezali ko fonctionner tina heure oyo po bango bazaka na ba heure ya kokata musala te. Donc normalement il fallait déjà bazala alerter pour que ya kusunga batala nini bakoyi kosala ou soit na niveau na bango alerter bisika oyo caserne anti-incendie ezalaka po baluka ndenge ni bakoyi ko se dépêcher rapidement pour baya koboma moto. Alors wana eza soki makambo nyonso ezalaki bien et surtout soki camion wana anti-incendie ezalaki pembeni. Mais awa ne kaka na yebisaki bino quelques mituka oyo tozalaka nango déjà eza mokie mpona ville ya Kinshasa. Pour ville ya Kinshasa ezali monene mingi 24 communes. Donc mituka eza mokie et non seulement eza mokie mais ezali pe musika pambate nyonso eutaka kaka na commune ya Gombe. Donc imaginez que mutazana kimbwala ndaku na eziki to azali na Malweka to azali na Siforko kuna na commune ya Masina na Changu. Donc ndeko akozala obligé akozela mutuka ti euta Gombe et ya ti esika ezali pour que bomela moto, alors que possibilité ezali que batia yango na ba commune nyonso ekokute mbongo mingi te. Nayebi précisément te combien mutuka ngo ekutaka, mais na ndimite que Congo, République démocratique du Congo, mboka monene boye, pays riche, ekoki kozanga makoki ya kosomba 24 véhicules anti-incendie pour la ville ya Kinshasa. So écoute na Kinshasa ezali boye. Donc bo imaginer déjà na bamboka ndenge nini kozala awa soki osali effort physique te, soki osali effort personnel te, ndako ekokende awa soki osali na ba voisin malamu te bakoki kosunga yo, ndako ekokende ekozika ti nyonso ekotika likala. Heureusement que bandeko ba manifester vraiment bonne volonté, ba manifester bonne foi, braver peur, braver tous les risques. Imaginez nde bomona kindeko wana mususu amati même likolo ya mur pona koluka kaka
moyen nini akoki kosunga bandeko baza na kati ya lupango oyo pour que baboma moto, pour que makambo ya mabe ezala te, pour que bandeko bakufa te, alors que nyonso oyo ezalaki na ezali nde na responsabilité ya l'état nde asala musala obotala ndako kitoko boye penza, ezali exposé na danger, ezali exposé na risque botala bino moko ba câble ya ngwana ndenge ezali, voilà, courant yango ezali, électricité ezali, donc ba câble obozomona ezali na courant, s'il vous plaît, ba câble ezali na courant, botala quartier ezali kitoko, mais ba câble ya SNEL en tout cas ezali malonga ata mukete, botala ba câble yango ne ezali ba bisika mususu kutu oyo soki mbula ebandi bato batambola lisusu te pona ko éviter ba risque ya kozala électrocuté, voilà, bandeko bangwana ba réussir quand même malgré que moto ezali kaka mais etikali susu mingi te batiki yango, donc je pense que oyo ekokufa yango moko parce que ebandi déjà ko diminuer, mais bandeko basali effort makasi, basali vraiment effort considérable pour que ba diminuer au moins intensité à moto, voilà, ndenge vous avez comment la moto yango ezali kaka likolo ya poto, mais quand même et diminuer par rapport à ndenge ezalaki liboso, botala bino moko ndenge makambo ezali kolekela awa ba voisin ba bimi, botala ndeko oyo azali koluka moyen abongisa câble oyo pamba te ekwei ekiti likolo ya tol ya ndako na ye, donc ye pas azali kobanga, azali ko éviter risque parce que au cas où moto wana et traverser koto et koleka pe likolo ya toiture na ye yangwana ye pas azali koluka moyen nini à prévenir déjà, abongisaka déjà avant que likama ekota, avant que yamabe ekomela ye, donc yangwana ndenge bozali komona tozali presque minuit, hein, tozali penza butu makasi, mais botala bandeko na moment où il fallait peut-être bazala ya kolala ba mususu lobi ba okende misala, na moment où misusu fallait bazala en train bazala ko se reposer, mais malheureusement moyen balala ezalité pamba te likama oyo bakoki ko tika yango te ekomela bandeko oyo bazali pembeni na bango ba voisin pour kozala pe non assistance à la personne en danger, donc yangwana baye basangani basali penza effort pour que baluka ndenge nini ya koboma moto et ba effort na bango et fouti pour moto et diminuer moto etikali mukie, donc moto o etikali wana ezali susu na risque mingi te, voilà ndenge bozali komona bandeko telemi bandeko bazotala bandeko bazokamwa nyonso wana pona likambu oyo ekomeli bango, en tout cas epesi pasi mingi na mitema, heureusement moto akufi te, heureusement bandeko basalaki effort ndenge esengelaki, en tout cas félicitations na bandeko oyo bomoni ba voisin ba bandisi ko kobima baya kotala nini yango elekiawa, est-ce que moto ekufi te nyonso wana bazali ko poussana pour que batala yango, alors bisope tozali ko continuer, voilà, botala ba câble mususu yango ekwei pembeni kotoyo tozali butu, hein, tozali butu makasi, donc toza presque minuit, voilà, danger ezali écarté. Merci mingi na bandeko nyonso obolandi biso, voilà, toyaki kaka to lakisa bino likambo nini esalamaki na butu ya lelo na commune ya Mongafula na quartier Sebo, botala ba câble ya ngwana, ba câble mususu ekoti na mapangu, ba câble mususu ekwei likolo ya ba mur ya bandeko, donc bandeko basali effort ba écarter les dangers, voilà, courant ekati, donc courant ekati po basinga eziki awa, voilà, tozali ko profiter na lumière ya ba moto na ba mituka o ezali koleka awa, voilà, na boende to sukisi bilili na biso ya mokolo lelo, découverte o toyaki kolakisa bino, merci na confiance pe fidélité oyo bozali toujours ko continuer ko renouveler na chaîne na bino
PSB chaîne au bolingaka mingi bozali na Londres bozali na Paris bozali na Lisbonne bozali na Washington bozali na Congo Brazza bozali na Luanda topesi bino mbote topesi bino merci mingi botala bino moko bisika mususu courant ekei ekati pambate basinga oyo e alimentaka côté oyo eziki donc obuze komona etikali kaka ba lumière publique ya moko donc voilà réalité ya Kinshasa na biso yango Kinshasa na bino bana poto Kinshasa oyo bolingaka voilà minda ngo peze ko kufa nango donc bo comprendre kaka ba réalité ya ville ya Kinshasa alors merci na ndenge bozaki ebele ya kolanda biso tokutani bongo mbala sima na ba bilili mususu na ba découverte mususu pe na bisika mususu oyo tokomema bino alors soki ezalaki mbala liboso o ya otala biso yebaki otombe na esika malamu PSB télévision ezali moko ya ba première chaîne oyo ememelaka bino ba découverte ba information pe makambo ya ndenge na ndenge alors soki ozali mupaya mbala liboso tala biso kobosana te o partager vidéo surtout o s'abonner pe o activer cloche de notification pour que tant toko publier ba vidéo mususu ya sika o raté yango te topesi bino merci botikala malamu bisika nyonso oyo bolanda kibiso tokutani bongo mbala sima toujours na souci wana ya ko servir bino tokomemela bino susu ba vidéo ya sika tokomemela bino ba vidéo oyo eko intéressé bino alors soki pe ozali na proposition ozali na suggestion ozali na idée olingo partager na biso to esika moko oyo olingi to kende totala to lakisa yo réalité moko boy quelconque to faire visiter bino esika moko boy quelconque bobo sanate tozali wana pona bino bokomela biso juste na commentaire esika nini yo olingi ke to kende pe nini yango ba réalité nini oyo olingi oyeba sur ville ya Kinshasa parce que tozalaka mingi awa na ville ya Kinshasa bien que to déplacer capé de temps en temps ko kende na ba mboka mususu mais mingi to lakisaka bino ba réalité ya Kinshasa neti nde boza komona botala bino moko mulili oyo ekoti awa ndenge basinga eziki kuna alors tokozala wana toujours pona ko servir bino botikala na kimia tokutani bongo mbala ya sima pona ba vidéo mususu pe pona ba réalité mususu awa na ville ya Kinshasa tokutani mbala sima bye bye.